En tout cas, tozo regretter mboka la biso ndenge ezalaki na ndenge komi lelo. Donc tozo souffrir vraiment. Soko zui social en tout cas ezo simba penzate. Ata bobongisi biso banzela, ata boteli biso ba makadam, mais soki libumu ezala nzala en tout cas to mona eloko moko te. To landa ta bamboka misusu ya bapaya, ata bazo souffrir mais social na bango eza bien. Ndeti na ba Brazzaville wana, bokomona ke prix oyo ya kala tata Mobutu atika ya biloko ti lelo ya mwana ezali yango saso so maîtriser nango. Non. Bonjour, bonsoir, très cher internet, chaîne YouTube, Yabiso Podcast. En tout cas, un grand merci à vous. Internet, Nabiso, c'est surtout Ming, abonné Nabiso, vraiment, on a confiance, Bozo Pesabiso. Tout le temps, vraiment, tout le monde a bon commentaire Nabino à chaque émission. Et puis, j'aime Nabino. Continuez toujours à partager. Vous continuez toujours à partager. Et puis, vous continuez toujours à s'abonner. Tina cloche à notification. Comme ça, partout où vous allez. Émission qui tourne au cas où on a la chaîne Makasi Yabiso Podcast et nous côté la bino de temps en temps quand votre humble serviteur Watakin Fankate, le lion de la presse congolaise, autrement dit appelé Exode 1414 et si un grand merci à Montréal, mon caméraman José Mbungu, Lison Zambemo na Chang na bien Kaika Nengezalara et mon Antsuka. Donc voilà, internet na biso nios tout, nelbel débit en tout cas, vous continuez toujours à s'abonner, à partager, à liker, ming vraiment. Tous a besoin de commentaires na bino, commentaires nous surtout et ça la peine qui toko makasi kaka le long de la presse hier les autres awa toujours na district à Tchang précisément na commune qui monte que na Wenzo ba benga bongo Wenza Mobutu l'autre fois bon monanga na yaka awa yaka ko laksa bino comment ba porter ba vivara na Wenza Mobutu pona ko mema bongo ba sac ya fofwa minene ba bénéficiaire na nini o bazwaka ezalaka nini combien ba bazwaka et puis parce que comment on combien bongo ba kilo bongo epesa mingi ezaka ba maladie ezaka bongo maladie moi biloko ebele ba kilo na mais lelo te ko lobela bongo sir social donc te ko lobela sir social awa na Wenza Mobutu comment ba biloko parce que tozomona biloko komi komata de temps en temps chaque jour mutakola mukabo mais ça na mesa pe bazote kapé ba prix na bango mona koto ta mususu kopa fufeza na 500 francs koto kono mona ta mususu ba 6 mois 100 francs mo likolo pona bénéfice OK biloko bo ezala vraiment bien te donc biso tout photos en alignement koto so 500 francs donc 24 commis faut à 500 francs mais biloko komi komata yango moko donc chaque jour rolalo la muki boy koto lipeza ki so na combien na matina ngo prix dans les autres ba idéologie aux Unis ba ipak wana ipak à l'époque ezara 100 francs ipak ezara 100 francs et ko koma bongo 150 et ko matana 200 francs et vanaki mais lo ipak wana ba pistolet wana lelo neto zo ba boye eza na impact na idéologie mais okotela suna mabumo ba kinoate parce que komi 400 francs et comme 400 francs to so la pena ba obana o babana ba bude wana batamsaka na ba station to créer le moyen ndenge wana to laksa bino pena masolo kaka ndenge zalaka et ba no so ba no bénéficier tango za ki 100 francs et ndenge comme 400 boy cop na bango ke ndenge nini to so na ba ya wana izalaka bien mais le to lobela ming social awa na Wenza Mobutu to so na ba mama saka fufu ezaki na combien et puis ba biloko belé ba épices ba légumes ba pondu ba ndunda moi bilomo ndengwa na ba soso to benga bongo sosa mutaka lelo mutaka moi pour faire les sosa mutaka la ki alia wilki po wilki kuta okoka kute kokota bongo na alimentation wana pena bosana moi damene boro teka bongo ya mutaka la ozaka bongo mona batie na mesa banzinzi biloko mo pena bien te laksa bino bomo nango car ndenge zala merci beaucoup internet na biso continuer toujours ko s'abonner ko partager et ko pena mala mingi na ba minora toujours TV za radio te lisu le kola lisu to continue avec partenaire idéologie to sola bongo na ba mama merci voilà et ndelo ba na mino kaka na sola bongo na ba mama ya Wenza Mobutu na moni bongo mère na biso teka masango et puis badi baba 16 amis balé awa ba fumo to bengara ya banunu na ya bateke alors mère pena ko pesa biso ba prix nango exact ndenge zalaki et ko za pena malo mingi et puis na lelo ndenge comme parce que on parle de social na lelo ndenge ba bilo comme pena to ba pe pa ya grand pote mère za pena bien mbote mama mbote papa comment na mama comme na Anisha oteka la Mobutu ateka la Mobutu utakala bandakala. OK. Merci beaucoup maman. Yambo ke toko taraba motuna na biso mingi pena e mokolo ote ko sa lelo awa. Kope zo ke no ndeni na Wenza Mobutu awa. Kope ke ndeni. Kope ke kilo po bilo eza ko matamakasi.
yango wana kilo ezokende koteka eza te mpo biloko nyonso emati mpo saka fufu ekomi na 200 000 246 000 ezalaki na combien na saka fufu saka fufu tanda osomba ezalaki ba 130 ba 150 ba 100 000 sikoyo emati ekomi na 246 000 ekomi na 246 000 na minute oyo na minute oyo na 246 000 masango ekomi na 280 masango ekomi vie claire tanda osomba na 6 000 ekomi vie claire ekomi na 9 000 vie claire nde nini cantine oyo apemba masango ekomi na 9 000 francs tosomba bongo biloko nyonso eza komata sikoyo voilà na mesa awa mama expliquer biso nanu basakombi oyo tomoni ndeko je soki osunga yango opusana basakombi oyo tomoni oyo ya mike opesa biso baprix nango vraiment ya kozala malamu mingi to banana kota masango kota masango oyo twanda oteka yango 200 oyo babenga yango nini vert oyo twanda oteka yango 200 mais vert oyo ekomi na 350 sakombi oyo twanda oteka yango 300 ekomi na 500 sakombi oyo twanda oteka yango 300 ekomi na 500 200 bakisami likolo dese bakisami likolo oyo twanda oteka yango na 500 ekomi na 700 oyo twanda oteka yango na 600 ekomi na 800 sikoyo koto fufu nanu koto fufu po koto tomo déjà masango wow koto fufu sikoyo je ndenge nini koto fufu pe sakombi oyo ezalaki na 200 demi oyo twanda oteka yango 300 koto fufu pe demi oyo ekomi 5 demi oyo nde yango babengaka demi demi ekomi na 500 sakombi oyo ekomi na 300 sikoyo tabisika ya mokie 500 mpe matabisika ya mokie mpo eza komatemati makasi bongo tomoni sikoyo babase oyo explike biso différence ezani fufu kuna wana mesa na ote wapi eza mesa eza ya motu ya mama lokwa aza te yaona atiele mesa oyo sikoyo lelo oyo oteka eza fufu ya bateke bia ya bandundu eza bandundu mpona nini bokimaka fufu bateke mingi botekaka bandundu bateke mpe eza nde chere koleka bandundu yango totyaka bandundu me bateke mpe totyaka mwa mokie toteka mpo bateke oyo ezalaka 500 bateke koma oyo soki totie oyo 1000 francs sakombi oyo nde 500 matabisi mpe kaka mokie yango natie bandundu donc toloba lelo mama akosala pena wenze na ndako mpo olia pena malamu bana balia papa mpe asepela okoki kosala wenze ya combien fo ozala na ba 20 000 fo ozala na ba 20 000 mpo boye so oza ba 5 000 osala na oyenza malunga te mpo biloko nyonso eza komata biloko mpenza eza chere eza komata makasi sikoyo 20 000 wana bana bakolia viande to légume kaka ata légume fo ozala kaka na 20 000 mpo osomba biloko nyonso mpo ekoka osala wenze bien mpo ebandi na makala ozwi fufu ozwi masango ntango okota biloko olia mpo biloko eza komata fo ozala kaka na ba 20 000 bandeko oyo batikaka bongo ba 8 000 francs na palais ba 10 000 francs na palais lelo mpena bazokemba bakokemba makasi so atiki boloba bosomba kaka matembe mpo matembele olukaka matembele osombi kaka mafuta otie oyo biloko mpena nde ezaka nyonso na 10 000 8 000 okoka te mpo biloko vie ekomi pasi. Merci beaucoup boki ndenge mama otiko expliquer biso en tout cas biloko peneza komata ba o ezaki bongo na ba 100 francs lelo ko bongo na ba 200 francs ba o ezaki na ba 200 francs et ko bongo na ba 300 donc du jour au jour biloko zo mata tozo baté so eza nini alors mingi ko senga pena na ba konzi ya mboka en tout cas ko landela pena ma surtout côté social pour que peuple congolais azala pena bien et ko zala malamu mingi ke biloko ndenge zo mata chaque jour boye eza bien ndela même no kaka toza awa na wenze ya Mobutu oyo ezali bongo na commune ya Kimbanteke koyeba ba prix ya biloko comment social ezo to bana na commune na Kimbanteke na awa social la bongo za ndenge nini boki ndenge mama oti ko expliquer biso ba biloko ezaki bongo na ba 200 francs lelo ko bongo na ba 300 francs donc tozo yebate tozo kende tiwapi ndela ba demelo kaka toujours lisu de quoi lisu TV za radio te tozo kota kota pena kati kati pour que tout cela kaka na bateki et vous appelez malambe. Merci. Voilà, te longo est-ce que si ka to benga bongo ba dive fulampongo pour le ko pena vo sa pena likambu le loko tuté avo sa likambu soki o lié pena ki
kitoko omona pena kini 24 oya azoloba pena devant ba etando ikena bino avec vibration mais soki damjang ekoti pena kitoko pena te na ventricule omona kaka mwa ndenge na boko c'est parce que biloko pena zo matamata to esko kotaba ba desu to sola pena mama e kozala pena malamu mingi mbote mama mbote papa journaliste comment na mama kombo na ngai mama Tantine oteka ana wenza mabutu ateka na wenza mobutu utakala banda mwana na ngai. Okay. Merci beaucoup maman. Tu côté la bino lelo to solo kaka selon ba prix ba augmentation chaque jour. To banana nous tomoni 4 saneza awa ya madesu ko expliquer biso o ba benga ngo madesu nini et tout conseil vous appena mala mingi yambo to kota ba mutuna na ngai. Bon, oyo eza madesu ya lufu. Madesu eza ya lufu. O madesu eutaka Goma, o madesu ba soda. Oh, eza madesu akaki pe utaka Goma. OK. Merci bien. Parmi ba madesu o nyonso eza awa, madesu no kolambela pena papa a se retrouver moya kuta kima kuta te. Bon, o ezali nini babenga ngo nini zela ebebela, semeki zela. Donc yango oyo. Semeki zela yango oyo. Donc 2 minutes kaka, semeko vandi ozeli olie. Oyo nde eza ya Angola. Madesu ya lufu yango pe mai moko kaka. Donc so tonka mai moko ebeli nango. Oyo eza madesu uti bongo mboka bapaya. Oui, oyo uta lufu. OK. Merci bien. Pesa biso ba prix dango siko eza ndenge nini? Ça combi et tout consort. Bon, en tout cas, tozo regretter mboka la biso ndenge ezalaki na ndenge komi lelo. Donc tozo souffrir vraiment. Soko zui social en tout cas ezo simba penzate. Ata bobongisi libiso banzela, ata boteli biso ba makadam, mais soki libumu ezala nzala en tout cas to mona eloko moko te. To landa ta bamboka misusu ya bapaya, ata bazo souffrir mais social na bango eza bien. Ndeti na ba Brazzaville wana, okomona ke prix oyo ya kala tata Mobutu atika ya biloko ti lelo yango wana ezali yango saso zo maîtriser nango ndenge nini ba président na biso prix oyo ya kala wana ata muninga tiki ndenge nini yoko maîtriser yango te en tout cas to souffrir social na biso penza eza pena pasi po madesu oyo ezalaki sakombi na 2500 mais lelo to so madesu na 4800 5000 francs eutaki na 2500 lelo comme na 4500 lelo comme na 4800 5000 francs en tout cas to souffrir mboka penza eza pena na kriki kaka ndenge munguludi akatikela kango donc Congo pende ya passe dollar ezaki na 160 lelo oyo ezokoma na 300 ata yo moko eza na 280 donc pour comme na 300 etikali kaka 2000 francs donc to souffrir makasi en tout cas papa mukonza mboka talela biso social bongisi la biso social ndenge to votaki yo lobi sous to continuer na ko voter yo mais ça tozo souffrir boye eza vraiment passi tozo lela tozo souffrir o école fele to mona ngote école fele zate toujours ka mbongo ba senga biso ka ba mbongo école fele ezate social ezate donc tozo souffrir sous koleka. OK. Merci beaucoup. Tolo basiko oh lokola eza bongo na simbango eza madesu ba paya c'est que yango eza moins cher que madesu ezo utala mboka na biso moko. Oui, na banza bino mo bozo monati. Oya mboka na biso c'est 500 francs. Oya bapala ba ya awa excusez awa lokola eza tozo mona bongo 3500 2000 3200 3500 ani ça comme te 3500 za kopo ça comme ndeza na 3200. Maintenant ya bapaya botango na 4000 francs pour ani. Bon parce que wana ezo uta bongo libanda. Ata ya libanda pesa ka cher. Parce que tozo ko importer biloko eza libanda anteta biso moko tozana mabele oyo tokoki kosala produit oyo ke bato libanda biloko na bango ekokota na mboka na biso te mais soki tozo kele kosoma biloko na mboka ya bapaya parce que para biso moko biloko ezosala mapema malunga te. Donc merci bien bon chef papa pe atika ape mbongo na ndaku ndeka isalaka tout na papa mbote papa comment est papa comment on nzeza papa nzeza tala caméra papa nzeza tozo na 2023 bana ko tika mbonga wenze komela ndaku ba 2023 na bana ko tika 10000 na ndaku siko 10000 yango lelo il faut tika lokola 22000 ou 25000 hein 22000 ou 25000 pour voir ça la kaka wenze. Maintenant taki mwana mboka ezolo belo ndenge nini bon na ko ba boye président Fachi
dans la sociale au choué au sein de leur moroté le peuple d'abord au le bagin biso et 6000 angoté au sein de Sony vie sociale ne biso dans les akuti dans ti la moroté donc to comme bunda na pas sur le rabat tout moko to za esclave ya gouvernement la bino nyonso bo la ka biso bo sa bo le bien leur moroté hein banda au bando zo ki pouvoir et leur monte aux bagisa nyonso ki zo matakaka au sali ba sortir belé et bouti biso de leur moroté papa lo ba vérité tetali sango ba mi ba pembe na ba onyokola yo viso sa to kokate to kokapena yo souté to monika ke cédé na luka mutu muso a continuer na ye. OK, merci bien. Le peuple congolais baza vraiment na kanda makasi to tamone aloba mino to za toujours na wenza mabutu na so la pena mama na moi mama azoteka ba ateka biloko na ye bango pena bato batambola kaka ndenge ezalaka mbote mama mbote papa etala caméra comment na mama comment nga mama Solange na mabuta azoteka nini biloko osimbe za nini eza bakilelo ba chapeau oyo basi batia na mutu bao babomba bazobombela ba planche preuve ndenge yo lati yango oteka ngo la combien nazoteka oyo 2000 ou 1000 francs obima de pierre ni parce que toza déjà 12 heures nabimaki banda 4 heures nabimaki 4 heures tiki papa na mbetu natiki na mbetu parce que musala eza te yo nozoluka kaka pour que bana bazala bien yango wana futa ndako pe futa kelasi ya bana yango wana papa na mais na bete so selon ya journée ko peke ndeni banobima 4 heures wana papa na ngana lembi na kotambola koteka eza te tala banda na simbaki oyo bazotuna kaka ba 1000 francs ba 1500 donc naokoka te et pourtant oyo ezotekama tosomba ngo cher donc moyen ezaka te papa mboka ezaka mabe mboka eza mabe soki azokoka te atika kaka mutu mususu asala sikoyo place bino bosomba yango oyo bi 2000 francs yango oyo nde 4000 francs place bosomba na combien oyo tisi oyo ekomi 18000 lastiki oyo tobanda osomba ngo na 12000 mais la minute oyo ekomi 24000 yango wana donc tozosenga kaka sociali eza te na mboka fale papa atala pena likambo social normal. Merci beaucoup Doroto. Maman bimaki 4 heures atiki pena papa na biso na ndako en tout cas ça me dérange pala ki non papa abima atika ne maman na bana parce que maman landela bongo soin e bana mais le comment le contraire maman bimi papa tikali kozwa soin papa bon so bibi olamba bon alambi pe bana akolamba tibosi ko asali akolamba mais na so zonga retard asala bazuwa te aloba nini ayebi ke nga na bimi nake koluka asala zuwa te na bima te ke pona sa kindumba me na bima pona luka pona bana beaucoup na pena ba inconvénient na nzela surtout bino ba vendeur ambulant boy beaucoup na pena ba difficulté na nzela ezala makasi mona baya pe ba yanke ba bimi pe ba botolo bela melio pe boye ozotala ka ke tamsu ba botolio mwa mbongo wana oteki ozongi mutu do osimbi mutu mbongo nyonso ba botoli donc tozokoka te bakulu na batondi na mboka donc tozokoka ka témoin kolobeza te. Merci maman le mot lobeza très capital tala caméra pesa ba maman oyo bazalaka ke papa lokola ko kisutazo bimasute ale pa vandi ala muki na tonga sokoli atie niovi atie pe makolo likolo ya mesa azela papa ke lukela e concerne ko pesa maman ya bongo te mama aza mama oyo penza azake mama fwa luka soki ataleli ka papa bana baotela suki bana bakoma bakuluna bana bakolia kindoki donc mama fozala kaka mama luka moyen obanda kobima po obokola famille eza pete ke non lokwa papa zobima te ezolesa ye bando finga papa ofanda obanda kofinga papa boye na boye ezalaka te tolinganaka po tosungana papa misala eza te na mboka yango wana biso ba mama photo zaka makasi ya koluka. Merci beaucoup. On est toujours vers marché Mobutu, donc tu as toujours na Uzambutu kaka kosola vraiment na population koyeba pe ba prix ya ba biloko et en tout cas lelo ba biloko pena komi pena ba prix komi likolo sali pena pasi makasi sika mon vieux Charlie Wayungu azali na mama biso mama Coco Machantima en tout cas place azali
soka yoki ba ndenga zoka mama boy na yebi kezo sala pena pasi lelo pena jezo tambola pena mabe na mboka na biso surtout côté social boki ndenge population bango moko bazoloba nya ba binoka TV za radio te toujours lisu likola lisu avec votre âme la ça va faire Watakin 24 to tambola ka to sola na population. Merci. Voilà, nasolana maman na biso ko zapena mala mingi ko tomoni mama doteka masango na wana wenze ya Mobutu. Mbote mama? Mbote papa. Comment est maman? Maman Elisa. Maman Elisa. OK. Merci beaucoup. Maman Yambote toko tabongo na mutuna na biso. Tokoloba vraiment est-ce que bête sur moi lisolo muki est-ce que à l'époque et ça va vraiment que non lelo mama bimi akelu ko luka mbongo papa tika na ndako. Na kala pesa la bongo? Ezaka bongo te. Ezala bongo te mais sikonde komi bongo. Biloko so ndenge so mata yango te neti saka masango. Donc soma ba 250 000. Tozo vivre siko ma bien deti oyo comme 9 000. Batu bazolela lela mingi tozoteka bien te tala décision de komi tozoteka te bana tovanda bana tongo koteka ezate bazole mbona maboko ezate bazosomba te tozosufi tomona passe toana passe makati toteka te mbona maboko bato ezate zui eza bien te zui eza passe zui eza mabe toteka bien te boye peza passe eleki tokoka te bamama tonyokwama boye te na dola nde zomatela peza boye te papa boye te tosufri makasi dola emati penza zo mata mata boete penza to lembi maman na 2023 cantine oyo ya vitre au simbi bon note kango combien cantine oyo za na 5000 za na 5000 le komi combien le komi 9000 saka masango 250 000 donc tozaki na 5000 francs le komi 9000 mais to bakisi 4000 francs likolo 4000 francs likolo po komi na 250 so to tekipe na se mbongo kokufa yango be biso automatique donc ndenge bozo tekela pe bongo na ndenge pe bina pe bozo sombela ngo botekela bongo ndé to sombela pe automatique ndenge wana ko mutu tonga osomba ngo lisusu 9000 francs moko et akena ngo suna machine et puis au moins ndako baza et tuluku ya batu est-ce que cantine ko ça pe une semaine ndako cantine so wa batu wa be roli ata 2 jours ici non 2 jours pa mbaka 2 jours donc nyas tu wana pona dollar ezali kolo merci beaucoup maman papa dollar ezali kotana posa dollar ekita Merci bien, bomoni kaka ndenge ba mama bazolo ba vraiment en tout cas ça pena kitoko makasite mama se pas teka nguba na kosto la pena mama na biso azoteka mbika d'abord azoteka mbika na ye na nguba mbote mama mbote papa comment est maman comment la maman Pauline lelo sa combien nguba combien papa sa comme nguba lelo comme na 3500 tozali kosomba sa comme nguba tozali koteka na 1500 mbala moko e matina 3500 papa pasi pe tozoteka ngo pe mbongo ezokufa ezomonana te bokosoba na cher boyo oteka na moins cher pamba te mboka ezokende malamu te neti ekola mbika bana na tiaki banda tongo 2000 francs mutakosomoka sombi te ate ekolo moko na teki te kopa nguba lelo 5e jour ezotekama te bazoboya cher mais papa sikoyo ebela mbongo nga na bimisi pona somba bloko pena bénéfice mo kana lesa bana papa marché ezofandise te alors papa mboka eza pasi makasi mboka pasi makasi tozokoka te biso mama tozokoka te en plus bakilia bazoya te babanga cher bazokota te na mbika ya 2000 francs ya pamba mais bana tongo teka ta ekolo moko te ndenge na bimisaki olobika ndenge efandi wana kaka nguba oyo lelo esalinga 4 jours papa na ngai toteka mpona kolesa bana lelo toke toteki lobi tozongi mpona kolesa bana mais papa tozoteka te mboka eza na kimia te mboka eza malamu te tozodevelope te tozokende kaka na pasi dollar ezopia biso pasi makasi dollar ezopia biso pasi makasi lobi oke boye lelo osali boye tozomona pasi biso bamama telaka bapapa basalaka lisusu te surtout biso toza bamama vevi mibale basalaka lisusu te bana baza na klasi toza na bandako kofutela pasi papa na ngai koteka oyo yango mpe ka ozofutela bana kelasi yango mpe ozolesa bango yango mpe ozofuta mpe ndako yango wana papa na ngai kope mpe ezokende malonga te papa na ngai lelo kwei lobi omati baninga bazwi mwanda babambi yo oke kosomba oteki osongisi mbongo na ye kosalaka bongo papa doye bacommerce bafome alomo eza suu te bafome alongo eza suu te mpo kokweya kaka otangisa bana
lesa bana kofutela ndako ya bato papa kaka awa kaka bosoki tosali boye te pasi dollar ezopesa biso pasi kobango ba 1500 ekoma ntina 3500 papa na ngai combien mati wana alors pasi makasi pasi. Merci mama bino ne ba mama bino ne bosala pena wenze lelo pena po olia na ndako na ndenge longo bani botikela bana balia na ndenge longo bani okoki kotika pe combien papa na tongo afana la mukana tongo natika 5000 ya ti natiki 5000 ya ti ndenge na koya ana wenze awa nasombi fufu ya 5000 nasombi kantina fufu wana 9000 na koti wenze nasombi bilia lokwa na koma atamsu na 20000 18000 17000 poto lia na ndako bosiko par jour ozobimisa mbongo wana bokoteka eza te papa na ngai ezoluka nzela nini okweya tala kako lia cher biso boza pe belé na ndako kaka pasi kaka papa mais soki ke nzambe azosunga oteki lobo ke mais ndenge eza bokoteka pesa pasi papa na mboka koteka pesa pasi koteka pesa pasi pesa pasi alors biso ba mama tozolela biso ba mama tozolela tozokoka te to surtout ba mama ba papa ba kenda déjà bioko ngai papa kenda na ye donc eza pasi po na ngai eza pasi mama veuve mais nalela kaka ye moko nzambe ka mei kaka po na moni nde na kosala te pasi papa na ngai bapapa bakenda batika biso na bana de papa ola na butu bozo raisonner ebele mais okolela na nani kaka ndenge tozokende ka bongo kaka tokende ka bongo kaka. Merci beaucoup mama bazo tala biso na miso balandi yo na etonda iki en tout cas loko oyo sali pena ezo sunga vraiment te sali pena pasi makasi mais koyeba kolandela ekozala pena bien ko kita pena biloko tala ndenge mama moko auti ko pesa bongo exemple na Brazzaville to bi lipa ezalaka 500 francs ko biso na Brazzaville lipa 600 francs à Kosi donc lipa ezalaka 500 francs si lelo na Brazzaville lipa ezalaka 500 francs et pourquoi pas biso pe na mboka na biso Congo tozala pena ndenge wana ndenge ba hotela prix ya biloko ndenge pesa la pena et continuer que ndeka tina suka ozamala mingi donc non mais ça oyo prix mususu kesu na mesa susu prix mususu en tout cas eza pena mabe makasi ezo sala pena bien te en tout cas un grand merci na ndeko oyo auti bongo ko tinda biso pena message na émission esala biso pena kitoko makasi car ndenge za donc tout ça toujours awa na Wezambutu tozotambola kaka tosola bongo na ba mama ba surtout mingi Wezambutu base na ngweza mingi bateka ba fufu pourquoi pour ni na kiti bateka ba fufu na ba masangu je pense que yango neza base la fondation kola tano ba yoji ya mamoto mais soki pardon chemise à yoji pantalon à yoji mais soki na lokolo loko ezate ko tambola te donc awa ba dive bozomo na boza kwa essence na nzota moto. OK, merci donc tozaka awa tosola bongo na mama toujours lisu likola lisu. Merci. Donc voilà tozotambola kaka tosola na ba mama et surtout mingi pena bayebatekaka bango ne bayebi social malonga bazomona bongo biloko ezomata de jour au jour. Mbote mama. Mbote papa. Comment on est maman? Comment la maman bienvenue? Bienvenue to moni ana mobutu oteka biloko nini? Nazoteka nguba awa me papa neto fani boye tozoteka su bien te pona nini? Kopo oyo ezaki na 2000 neto yebelaki yango. Mais na mito kopo comme na 3400 okoteka ndenge nini? Vi en tout cas tozokoka te. Vi na biso tozokoka te. Vi pasi lokola boye banda tongo nazui 5000 nakosomba nini bana bakolia. Banda tongo teki combien? 5000. Nakoteka nini bana koteka ezate po mutu akosomba kopo na 3500 akosomba fumbo somba tikila ke 6000 akosomba fumbo combien akosomba nguba ya combien akofifre ndeni akolia ndenge nini donc tozovivre pe na pasi biso peuple penza tozovivre na pasi so tozotelema po na nguya ya nzambe tozokotangisa bana te vi pasi koteka pasi classe minerval pasi ozomona teke tozonyoka mapapa tozonyoka nina ka maloba naka yangwana. OK, toba mama olongaki ndaku no bimaki na ndaku erne. Oh, nalongaka ndaku le msusu 5h. Na kati pongi 4h30 5h ngana bimi na keluka loko ya koteka. 7h na wela r na ya koteka ana komi wenze 7h. Soko banda 7h. Na za le mboke za ki bien to za ki na bien. Okomono koteka le msusu 50000. Mais na biso papa banda tongo na yaki 5000.
siko lobelanga na kosala programme kolia ndenge nini na kosala classe bana ndenge nini bon mwana mususu akendaka classe il faut pesa 2000 siko na 5000 na teki siko yo salanga programme siko na kosala programme ndenge nini na 5000 banda wapi okosuka wapi banda wapi na kosuka bo make tozokufa kokufa yaya nayebi te soki bakonti bazomona to bazoyoka nayebi ke bakoyoka tozodeklare tozolela mingi papa tozonyokwama soki biso ya mama batata misala eza te lokola nga papa longo mosala na bralima na inibra akenda kofana na mboka mwena na ndenge na mboka te kuna kuta azobela mpo nini pasi ozomona bazota compte final te ngai kaka na debuyaka amoni ke nazonyokwama te ngai nakende nanu mboka nakende kodebuye kuna mpo akoki te mpasi malade ezuye siko nazo koluka nakende kotala ye nakosala ndenge nakoka te na 5000 lobi okoteka 30 000 lobi okoteka 10 000 lelo nazoteka banda ntongo baclient baya te 5 000 tozomona te papa tozokufa tozonyokwama papa peuple azonyokwama oyoki nayebi te so nakobaka so mwa likambo mosusu eza so likolo tu es libre mama oza libre problème eza susu ke bakonzi ya biso bayokela biso mawa bayebisa bapolisier na biso batika bikangakanga mpo lokola boye naza na mwana azomona ke mama azokoka te azokende kodebrouye mwana ke kodebrouye akoya boye ba 19h 18h policier akangi ye akamati mwa mboka ateki mwa 30 000 ateki matuka abotoli suku akoswanga mama ndenge nini batika bapekisa bapolisier batika bikangakanga bapesa bango babanda kokangela biso bao bien tokangela bana biso mibali na bandako to ndenge nini po bana mibali bazonyokwama surtout ana chango mpenza bana mibali bazonyokwa mpona bikangakanga bayokela biso nama ntango bakokanga mwana yo mwana asali eloko te ntango okende kuna pia biso 100 000 ntango oke 100 000 eza te bakoma mpeso maloba mabe bakobanga kusu biso baparent te bayokela biso mawa yaya babongisela biso citation vie sociale babongisela biso makambo ya bapolisier kokanga bikangakanga topesa bango tukombo bikangakanga mwana kosala to akuta na nzela bakangi yo mpo na nini bongo tozonyokama biso baparent oseyanga 50 000 nga kutu nateki 5 000 so okangi mwana wana ke futa nini ntango omema mwana parke ekwemba $200 nakozwa mwana ke prison makala na mwana mosusu aza na prison makala asali 7 mwa mwana ndeko na nga akufa ezopesa nga pasi biloko susu bakonzi batela biso toyokana na bapolisier oyoki batika bikangakanga bana bazokende koluka mpona nini biso baparent tozokoka te akende kolukaluka mpo nini asunga mwa mama mpe akolambela fufu apesa mwa eloko mama mpe abakisa lamba fufu bo bikangakanga boye tokosuka wapi na bana bazokima bikangakanga oyo bon merci. Ok, merci beaucoup ndenge mama uti kopesa mbela et puis tosola pe lokola toza 6 sur 7 tosola pe na bayi oyo bazoteka bongo babiloko yako bongo batambolaka namoni mama so teka mai nakosola pe na mama ekoza pe na emala parce que yaza na mesa te tomoni mama azotambola alors cope na ezokende ndenge nini jeza ndenge nini na kilelo oyo oza pe na malamu mbote mama mbote papa nanga mama komona nga maya Maman Maya, en tout cas, Olimbi Sangama, qui est mal causé dans kilo, mais tout cela vraiment. Les hommes Maï, Copa Maï, Awa, Jésus Kenden. Papa, pasi ma casse na zoye bisao. Net ngabo na sabana 5 na tangi sabango. Mais zote. Ça combien bana? 5. Papa bangazali. Papa kufa ngamoka na zo deprier na ndenge na ngakaka. Soko teki mai te okolia te. Vi pasi, pesoko teki 5 000 3 000. Ok boy bana balala nzala bakolia ndenge nini mbongo ezate pasi nakokanga bana biso ya mibali omona na moi boy bazotambola bakangi bango omona bakokanga bana boy bino bamama bofani wana babomi bino na bamasasi ana tiango tozokufa na bamasasi pamba likola kokanga ibala bakanga bakuluna bango bazokokanga ba innocent biso bana biso bakotambola ndeni. Ok, merci bien maman. À la prochaine temps toya sur tracasserie wane tokolobela sur tracasserie mais l'autre tozobela mingi social cop Jésus kene ndenge nini malgré wana pe zo kota pe moi mukena social c'est parce que so bakangi mwana lelo bo senga bongo 100 000 leti mama no za boye biso vérité bénéfice te zaka combien somi no maya combien journal les autres maya combien na somi ga maya 5 ya 100 francs ya 500 francs soki na somi maya 500 francs na oteka pe 500 francs so oteki somi maya 500 francs oteka pe ka 500 donc sachet moko boza na 100 francs sachet moko eza na 100 francs poni to somba noka ya
il y a 2000 francs et ça la bongo. Il y a 2000 francs à combien ça chez 20 hein? 20. C'est moi tu as 2000 francs nous avons bénéfice à 2000 4000 ça va. Ce qui total si kobana tongo ti ba euro tozali ko za dena ba 10 000 15 000 ndako eza pe mala mingi. Papa mbongo ezate mbongo nazali nango kaka yango wana lobi kuti bana balala inzala. Likoloka biloko zo mata. Bon siko nazaka na 500 francs natiki bana kuti nzala yango na yeko lukaka na zuma ewana yango nazoteka soki na zui na kelambela bango soki pe na zui te net ekola fufu soki totali bien boy ekola fufu a ekomi déjà combien ba 3000 soki nga nateki 5000 ekola fufu 3000 nazaka bana 5 na kosoma fufu a combien soki totali masangu sako masangu déjà ekomi na 1000 francs. Ozomona ezaka combien masango ezalaki nango ba 250 ba 100 francs lelo masango ekomi sako 1000 francs bon to revivre ndeni ba konzi batalela biso likamo batalela biso to revivre ndeni saka tozokufa bakitsa dollar lelo nazomona ngo 10 dollars ekomi na valeur ya 28400 tozokende wa 30000 karats net biso ya tofutaka ndako tokosala ndeni bapapa misala ezate pasi batalela biso likamo bakonzi batalela biso likamo a dollar na biloko soki social babongisi social tokozala na biso bien bango mpe bakozala l'aise mais social bazobongisa te net bakonzi baza te baza wapi mokonzi atalela biso likamo mokonzi atalela biso oyo nazali nango kaka yango wana social nde kaka kolia na kolata na bana batanga classe pasi vi passe bakosa biso o bana bakofuta minerval te bana bakomofuta minerval vi passe net mayo ndenge nazoteka mai bo minerval na kofuta nani ndako na kofuta nani mpo na koteka mai ya 50 francs soki nazwi mai ya 500 mpo nakangisa ata 5000 francs na kosala combien de tours. D'accord. Merci beaucoup. D'abord, comprends tous à Wenze. Donc, tu as Wenze, donc bon comprendre. Tous à Wenze, vraiment trop de poussière et puis les langues et donc tu as Wenze, bon comprendre. On se touche juste après. Merci. Donc voilà. N'a même le rat tous à la commune à Kimbantek, toujours tous à la commune à Kimbantek. Awa na district à Tchangu. Tu es bien à Rotala. Ba maman Obate Karabong Awa na Wenze à Mobutu. Tout le bel ami social. Bon, moi, n'ai pas la population, n'ai pas la vraiment il y a la peine qui te communique. Na sola pena mama eko pena malamingi mbote mama mbote papa comment na mama mama Chantal Mwene mama Chantal Mwene awa na ozambuto teka biloni nazoteka masango nazoteka pe fufu mbuma fufu ya mbuma wapi fufu mbuma ezana wapi comme mbuma je sais tout pour ça na côté ya fufu mbuma tomoni bate mama okaboli bongo mimpiku ça be mama okusa na boeza pena mana pour to sola bien voilà merci bien. Tomoni otandi ba mon piku na mpiku po ni kotanda ba mpiku boye bon donc na ndenge totandaka boye ezali ke oyo akoki po asomba donc akoko somba donc yango nde tino totandelaka boye siko boye tandi yango na combien talo boni oteka 1000 francs oteka yango 1000 francs siko moto po asomba pena ya fufa malonga bake pena kulia na ndaku akosomba pe ya combien bon kaloko mona si mutu akosomba ta fufu ya 2000 mais lelo oyo boye ti donc ekoka penza ndako donc akosomba ta fufu ata ya 10 000 po ekoka mpo na journée moko fufu ya 10 000 mais kalezaka donc seke bino nde bokitisi botebo komo ta muke bon tokitisi pamba te fufu eza ya komata bakomesa bamatisi biloko na bango mpo na nini badroit ezoleka mingi donc bazofuta na baseki na bango fufu ale biso pe basombi tango tozokende osombi eloko cher donc malamu nga pe na sa nini na kokisa loboko mpo nazwaka mwa bénéfice moke ça le savoir que non tango yo pokitisi loboko bomi pe bandeko na bakongolo jamais si lelo kosomba mais c'est parce que ndenge anda osomba ngo na 1000 francs aké belé lelo asomba eza mokie omote ko bomi bango bon donc na papa donc na moment wana donc c'est que fufu ezaki na ba 60 000 c'est comme la combien mais 200 000 francs hein 250 bon awa soki na lobi ke na cha fufu ebele donc na koboma mbongo na nga na kozonga ndako donc ozota mukie na ndenge yepo ozosombela donc na ndenge nazosombela pote c'est que fufu ekomi na 200 000 hein donc yango nde nazokitisa siko na
boye nde natekela boye. Merci. Tu es côté cantine awa. Tu es na cantine awa. Siko cantine bozoteka combien cantine? Cantine oyo tozoteka yango na 20 000 francs. Cantine oyo 20 000 francs. Oyo 20 000. Emati to ekiti? Emati. Ezalaka combien? Kala ezalaka na ba 7 000 francs, 8 000 francs. Mais siko lokola fufu emati seki ekomi na ba 200 na ndambu. Donc yango de biso pe tomatisi cantine. Maintenant cantine oyo na ndako pe koki kosala pe ekoki kozwa mikolo boni? Oyo boya ntuka ezali ça dépend ya bato bakozala na bandako. Donc soki ke baza bato muke donc ekosala ata 3 jours cantine oyo. Soki ke donc aza mutu ye moko ekosala bato basombi fufu ya 20 000 francs esali kaka 3 jours apamba. 3 jours apamba mpona nini? Est-ce que na kala pe ezalaka bongo sombi fufu ya 20 000 francs esali kaka 3 jours na ndako? Kala papa na biso ke tozalaki na biso bien. Donc en tout cas kala tozalaki penza en tout cas osombi eloko boye. Oye nango lelo papa pe oteki osimi mbongo sepe mais lelo oyo pe kote keza lisusu te. Tala neti boye sali 6 jours. 5 moko fufu. Donc kolia kaka wana makambo nyonso wana eza mpona kolakisa ke mbongo eza te na dongi mbongo na maboko ya bato eza te. Donc mbongo to ba soki ndenge bozomona pe circulation za malonga te mbongo eza maboko ya bato te yango bomona circulation malonga ya te. Papa biso ba mama wenzi totekaka kitoko et puis bolimbisi antoka na tango ya Kabila tobanda koteka. Donc nakoya na masango na nga boye papa boale nateki pe ka mokolo moko me oyo ya papa na biso. Donc koteka eza lisusu te. Ebongi siko ye moko asala nini acha mbongo na maboko ya population pona nini toteka tobosana makambu na ye po awa siko tango tozoteka te siko tozala kaka na souci na ye. Dongi eza wana lotomo tokobanda kotungisa ye kaka po donc akominete azali papa na biso ebongo na ntango azobongisela biso mpona koteka na biso te tokobanda kotiele kaka makelele mpona nini masango emati fufu ezali me avandi na kiti estce azomona te azomona. Il faut atala partout surtout biso bateki biso na basociété tosalaka te me basociété na biso yango oyo basociété na biso yango ebongo biso sikoyo tozo koteka totiki bandako na biso oyawa bozoteka te siko tokosepela ne ndenge nini boya pousse oyo tomona oyo nokangisi na basaka okebwaka te oyo bwezaka ya bato ya lotoko. Oyo bato ya lotoko bato bakoki kolia yango te bon donc toyebi te me donc ezaka ya bato ya lotoko oyo babengaka bongo fufu amadiata oyo yango madiata oyo bimaka mwindu wana mwindu wana nde yango oyo ale oyo totiaka boye siko ezaka nde ya bato ya lotoko mpo basomba bango mpe basala lotoko na bango bateka. masango ndeni na masango ta masango baye mabe papa eza mawa na soni. Donc na masango kutu papa koloba te papa kantine funa masango ni ezaka cher. Donc masango nde ekomi siko cher mais masango na fufu masango nde moto ezalaka liboso ya masango me awa ndenge tozoloba boye seki ya masango ekomi na 300 000 yango wana. Bon ekolo oyo na tango ya Joseph ekolo ezaka na 2500 lelo papa ndenge nazo biso boye ekolo oyo ekomi na 9000 francs 9500 mais yebisanga sikoyo siko tokosepela na papa ndenge nini donc toza ya kokufwa toyoka pe bino pe alaka bosala pe baje omoi nde si kantine boye botie masango ya mabe na se ya mokie botie likolo pe tonda bosala baje wana trop bamere papa zela kasi papa talisa omoni masango nanga talango bino ati boloba botiaka tembe yango oyo mama teka masango te papa ozomona eta ndenge eza mais mbongo tozali na mbongo te na maboko. Il faut papa donc papa Félix atala likambo ya ba mama
atala koteka na biso en tout cas po soki atali te donc akoluka mabota na biso tokufa mpo na nini mpo tozoteka te donc osombi saki ya masangu moko wana ti poso mobimba siko mbongo eke wapi na mboka Congo mbongo eke wapi po soki biso bato tozosimba mbongo papa donc basombi bakoyawa donc bazosombela biso ne songo me saki ya masango moko ekomi poso mobimba mpo na nini eske azomona te azomona tala wenzi na biso awo bato baza sute nini koteka eza sute okoya boye na saki ya fufu moko ti poso mobimba le tango fufu ezosila mbongo mpe na maboko esa nini esili tango masango ezosila donc yo mpe kisina esali nini toloba bozoteka kaka tika boteka parce que bana baliama bénéfice eza te elobi yo donc tozoya kaka mpo tolekisa kaka aire na wenzi mais bisina eza susu te mpo tozoteka malunga te. Merci beaucoup, on se touche juste après. Merci. suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when you begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the come is like I'm watching a movie
soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilo